Merci na bandeko nyonso bozalaka ebele akota la émission ya ba dédicace. Émission ya ba dédicace et oyo etambami epai ya tonton fraîcheur, tonton Diego. Bandeko nanga to pesa nkolo nzambe matondo mingi. Oyende mutu a permettre tonton fraîcheur akomona na susu na plateau ya mokolo mwa lelo. Wa to pesa pe merci lisusu epai ya balandi nyonso ya minene o bolandaka émission ya ba dédicace ya topesi bino pe ba mbote ya tro topesi pe mbote nyonso epai ya président de la République président Fati Tshisekedi Tshilombo topesi yo pe ba mbote ya tro émission ba dédicace na yebi ke bozalaka ebele bozala vraiment branché scottier na première chaîne numérique Masolo ya Congo Télévision na yebi ke bana poto ba diaspora oza tonton fraîcheur soki bomoninga bozala toujours souriante wa ngape na sepelaka na bino nyonso topesa mbote epai ya mobos balobi monsieur Moïse Mouy balobi DG moko asolaka bien na bato na ye topesi ye ba mbote ya trop topesa mbote epai ya mama ministre Mama Aziza Munana ya affaires sociales topesi pe bambote ya tro na cabinet mobimba topesa mbote epai ya honorable ya assemblée provinciale honorable Socrate topesi pe bambote ya tro topesa mbote na biso epai ya mama honorable mama Noberti Matanda lemba se Noberti Matanda Mama moko azalaka na motema ya mawa. Mama oyo toujours matoi na ye ezalaka epai ya population. Mama ya orphelin, Mercure Rouge, Mama Noberti Matanda balobi, lemba se Noberti Matanda, émission ba dédicace epesi yo bambote ya tro umela na ngwende na yo Mama Noberti Matanda. Topesa mbote na biso epai ya batu baze ebele awa bandeko na ngai ya ba diaspora na yebi ke bozalaka ebele soki bomoni tonton fraîcheur aza na plateau ya masolo ya ba dédicace voilà topesa mbote na biso epai ya mama Fifi Masuka na Lualaba topesi yo pe bambote ya tro topesa mbote na biso epai ya Devenguma Maître Devenguma na kati ya Bruxelles topesi yo pe bambote ya tro topesa mbote lisusu epai ya premier citoyen de la ville balobi ville eza titoko ville eza vraiment pepele balobi ville na biso maramutu eza vraiment normal premier citoyen de la ville Daniel Bumba topesi yo pe bambote ya tro topesa mbote lisusu epai ya excusez ngai bandeko na nga liste eza molai awa po eza émission ba dédicace ya batu toujours chaque jour batindelaka nga ba message na bango ba kombo na bango il faut ko tala ngo vraiment très bien topesa mbote epai ya madame Louange na kati ya États-Unis topesi yo pe bambote ya tro madame Louange balobi lumière d'or mama mokonzi topesi yo bambote ya tro topesa mbote epai ya mama di mama mwasi nzambe mwasi ya mwindu mama Laura mama mokonzi balobi salon eza moko ba diaspora bana poto boye vacances na kin salon de coiffure salon mix eza moko salon masolo ya Congo soki eza na commune ya Ngalema arrêt barré station barré avenue pe barré soko kiti wana otuni salon masolo ya Congo okomona mama mokonzi mama di mama mwasi nzambe mama Laura akozala wana akeza kitoko oye wana bapesi yo place likolo nango bapesi yo eloko ya maleli salon masolo ya Congo kitoko topesi yo bambote ya tro mama Laura topesa mbote epai ya madame Virginie Singaloboko ouais ba diaspora bozona posa bosalisa ba service na bino service eza moko service traiteur na kati ya Bruxelles epai ya madame Virginie Singaloboko autrement dit
la patronne Vierge Strater, sa manifestation, collation, mariage coutumier, mariage religieux, anniversaire, contactez tonton frère, Nazawana pour la kopesa yo numéro ya Madame Virginie Singaloboko, topesi yo pe ba mote ya trop, topesa mote epai ya Maître Rico Batista, topesi yo pe ba mote ya trop, topesa mote epai ya Mama honorable ya commune ya Makala, balobi Makala kuluna esila Makala ba inondation ba érosion esila na grâce ya Mama honorable Eden Lumbu, balobi honorable moko ya assemblée provinciale yende akotisa kimia na commune ya Makala. Émission ba dédicace et puis si yo ba mote ya to pesa mote lisusu epai ya Maître Rico Batista na kata Luanda, toto frère apesi yo ba mote ya to pesa mote epai ya prophète de la nation, prophète Jules Mosanga na génération église génération Josué, tonton frère apesi bino ba mote ya trop tozana milulu oyo ekosuka dimanche nayebi ke makambo ya malamu bonzambe ezosala makuna na grâce ya prophète Jules Mosanga, balobi bana génération topesi bino ba mote ya trop topesa mote lisusu epai ya Madame Gisèle Bilenga na kati ya Bruxelles, tonton frère apesi yo pe ba mote ya trop topesa mote epai ya futur honorable mobali ya pembe merveille balobi na commune ya Bumbu, tonton frère apesi yo mote balobi secrétaire ya honorable ainga totanga kombo na ete yemo wa yebi topesi ba mote ya trop topesa mote lisusu epai ya ba diaspora batu nyonso oyo bozalaka ebele mpona kotala émission ya ba dédicace bandeko na ngai bo s'abonner na première chaîne numérique balobi chaîne oyo awa bozwa ba actualité ya bien ba analyse ya bien ba émission tout oyo bokosepela nango bozwa ngo na masolo ya Congo télévision, bo s'abonner massivement pe bo papoter bo liker pe bo zara toujours bo tikela biso ba commentaire na bino et vous avez vraiment kitoko bo s'abonner belé na première chaîne numérique ba diaspora bana poto bana Londres bana ya Afrique du Sud na biki boza belé na séparation qui bozo komela tonton frère bana ya Allemagne bana ya France bana ya Bruxelles bana ya Italie balobi bana ya États-Unis ya Canada, mon meilleur ami Sion du Congo topesi ope mbote mingi na Canada, topesa mbote lisusu epai ya mon ami Isaac Balibizar masalanga moko azwa kanda ya tongo na kati ya États-Unis, topesi yo ba mbote ya trop topesa mbote epai ya Madame Lorraine Toussevo Mungwengu, la fille aux yeux bleus, tonton frère apesi yo pe ba mbote ya trop mutu nyonso ozana posa basalela yo dédicace, ozana posa ba souhaiter yo joyeux anniversaire, contacter tonton frère azawana pona kosalela yo ba dédicace ya bien nazawana pona ko souhaiter yo dédicace na yo ya titoko topesa mbote epai ya maître na biso maître Dieudonné Kaninda, tonton frère apesi yo pe ba mbote ya trop topesa mbote na biso epai ya Madame Tracy Langu, tonton frère apesi yo ba mbote ya trop topesa mbote na biso epai ya honorable ya assemblée provinciale honorable André Kongolo,
honorable André Kongolo tonton fraîcheur apesi yo bambo théâtre musala kitoko na kati ya parlement topesa mbote na biso epai ya artiste ya munene ya mboka oyo groupe théâtral ya Mama de Mbalo Sombo balobi président Malo Sombo wa tonton fraîcheur apesi yo bambo théâtre na yebi ke odéclaraki petit nanga ozobloka ngate pourquoi président Malo Sombo tonton fraîcheur apesi yo bambo théâtre na kobosa na te balobi commune oyo toujours botalaka tonton fraîcheur na ba plateforme na nyonso TikTok, YouTube, Facebook, c'est-à-dire que na pesi commune ya Kalamu bambo théâtre précisément bana kimangu B tonton fraîcheur alela bino fort apesi bino pe bambo théâtre to pesa mbote na biso epai ya bana nyonso ya commune ya Lemba bana commune ya Lemba tonton fraîcheur apesi bino pe bambo théâtre bana commune ya Ngaba tonton fraîcheur apesi bino pe bambo théâtre bana monga fula toujours namonaki message na bino commentaire na bino ça na TikTok tonton fraîcheur apesi bino pe bambo théâtre voilà to pesa mbote na biso epai ya to pesa mbote epai ya la journaliste internationale la dame divine Madame Divine, tonton fraîcheur apesi yo pe bambo théâtre to pesa mbote lisusu epai ya Dylan balobi mwasi ya noir mwasi ya mwindu balobi tonton fraîcheur pe apesi yo bambo théâtre atuka bande sa libanga oza na posa basalela yo dédicace ya musuni contacter tonton fraîcheur aza wana mpona kosalela yo dédicace ya musuni yo muto obengaka tonton fraîcheur te yo muto okomataka te yo muto otikaka ba message na yo te pa tonton fraîcheur etali yo o tonton fraîcheur moko moko ta abwaka yo ozo benga te so na obwaka ndenge nini na obwaka yo ndenge nini il faut benga tonton fraîcheur aza wana pona kobwaka bino to pesa mbote na biso epai ya chef Mambo balobi soko oza na posa ya ba terrain c'est-à-dire que contacter tonton fraîcheur na kopesa yo numéro ya chef Mambo na commune ya Sele tonton fraîcheur aza wana po na kopesa yo numéro na ye na pesi yo mbote mingi chef Mambo balobi yo nde oza likolo to pesi yo bambote ya to pesa mbote na biso epai ya to pesa mbote na biso epai ya ingénieur architecte balobi ingénieur Stéphanie tonton fraîcheur apesi yo bambote ya to ingénieur moko ya TikTok c'est-à-dire que ba maison ezosalama ya musuni tonton fraîcheur apesi yo pe bambote ya to nayebi ke otalaka émission ba dédicace vraiment kitoko makasi s'abonner na masolo ya Congo Télévision ingénieur architecte Stéphanie tapesi yo bambote ya to pesa mbote na biso epai ya bandeko na ngai nayebi ke boze bele vraiment nasepelaka soki bozotala émission ya badédicace esalaka nga vraiment tilengi esalaka nga kitoko ya tro bokontinue kotala émission ya badédicace topesa mbote epai ya maître Deve Nguma na kati ya Bruxelles maître Deve Nguma tonton fraîcheur apesi yo pe bambote ya topesa mbote epai ya pasteur Lelo tonton fraîcheur apesi yo bambote ya topesa lisusu mbote epai ya madame Yvette Lelo tonton fraîcheur apesi yo pe bambote ya bandeko tozokoma toujours na kosilisa émission ba dédicace ya mokolo mwa lelo oza na posa nasalela yo dédicace contacter tonton fraîcheur aza wana po na kosalela yo dédicace naza wana awa epa na biso condition ezalaka nango te yo benga kaka tonton fraîcheur tikela tonton fraîcheur
voice na ye soit commenter na émission na biso ya ba dédicace to pesa mbote et pas ya papa Tanclet na kati ya génération Josué tonton frère apesi yo pe bambote ya tro na molongani na yo to pesi bino bambote ya tro to pesa mbote et pas ya maman prophétesse maman Pati tonton frère apesi yo pe bambote ya tro to pesa mbote na biso et pas ya mon ami Waxi Shadrach mon ami Waxi Shadrach Ngindu Waxi Shadrach Ngindu tonton frère apesi yo pe bambote ya tro émission masolo ya ba dédicace tokomi na suka émission sili yo tozo benga te tikara bongo tonton frère akobwaka yo jamais pozo benga noté ce qu'on a on neni émission sili tokutani lobby merci